moi, qui est pas besoin de 18 ans, sur 18 ans, sur 17 ans. Est-ce qu'on peut préférer noter que na matin du coup na maman chala après son bon temps dans ma classe aussi les est-ce que préférer no yakin poème. Na bengi na téléphone l'une ni fois au boy non qu'on rappelle 225 messages non lus il supprimé au boy qu'on tanga tamoko ya pamba par jeté nanga ina motema no o effacer le collet l'envoie ma soeur mai pourquoi Kicha bolingo na ekosinga na plongé na piscine sanga mai na beto l'hôpital ngalo thambwe e pa ya wena mona yo ya fuka soko bona yoko ya sont pas de gens courant de fleurs à kufananga yo zaki déjà idole mais j'ai 30 tout le monde a déjà ba coiffure zaki déjà idole na ti le idole mais j'ai 30 tu vois nazali mwasi nazali na posa yo libéré ngaye aussi longtemps que yo balingate aussi longtemps que yo réalisé te atabizalitama et kotikala projet pour la yo oh tatoyo tatoyo. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Merci beaucoup, merci fidèle internaute et très contente et très joyeuse d'être avec vous. Vous qui êtes là avec moi aussi sur www.congopromotv5.com avec votre belle émission, votre émission que vous aimez tant bien, les stars. Les stars est présentée par votre humble servante, votre Neymar de la presse congolaise, numéro 10 de la presse Oyo. Je suis là avec vous et je dis merci à mon boss à moi, l'ingénieur Raph Ngindu, papa de papa, mon boss, mon patron. Merci à toi papa, merci à toute la famille Congo Promo et
je vois déjà mon coordonnateur Sergent Piana et aussi mon ADT de moi, Yambinga Kostoya Gaillard, Christian Mbouy. Pourquoi pas toi, Herman Emporio, garçon slim. Merci à vous, Néné Kilo Kilo, la top sexy. Aujourd'hui, je suis trop fière, trop fière de vous recevoir comme l'invité. Je savais quoi. Moano, Babazo Yemba. Bazo Yemba, donc, moi non, le bamingi te. Tozo zoeka kato banda koyemba na ye. To banda mama koyemba habillé aeka mama oyemba. Ayende mama oyemba po makambo yo. Nene ya kilo babi wens India so babi poto eleli. Poto eza koningana. Bonjour ma chérie. Bonjour ma soeur. Comment ça va? Ouais, très bien par la grâce de Dieu. On a aimé, partout dans le monde. Baza a besoin, vraiment, c'est qui? Bon, merci. Nga boss Bosombo, la chanteuse, Lek Nabino, moi Nabino, serviteur Nabino, Bino ba patron nanga quoi. Chanteuse na groupe ya Mama Chalamwana. Voilà. Ok, na groupe Mama Chalamwana boss. Parce que avant de ban d'émission, peut quand moi le mot c'est plus ça batnya sur bazota la biso ba Patrick le tumba peu elle. Ndenge yosali nazokokozwa taide te o bapesi motema nzoka pesi po ya moniokoli nazokoka te komaîtriser pourquoi yosali bongo ndenge yosali nazokokozwa taide te o bapesi motema nzoka pesi po ya moniokoli nazokoka te komaîtriser pourquoi yosali bongo. Love est un vol à la moko, la vacarette va bisou, ba tendresse. Love est un vol à la moko, fidélité, ba présence, ba promesse. Yo saringa mabe, yo saringa kolo, yo betinga fimbo ya bakanza. Anga yo saringa mabe, yo saringa kolo, yo betinga fimbo ya bakanza. Hey. Oh là là, Nzambe na ngai. Elman Emporio Abarman. Mambo, boss, oyemba. Merci. C'est pas les signes de la top c'est un monde à raisonner maman mais j'ai 30 à raisonner. Ce qu'il y a ça en boss. Comment on a boyé on se rosa minaire. Pas maman Chalamona pardon. Quand tu as tout au côté de Mikolo expliquez ça non. Non, quoi que ça 2 ans les 30 juin. À Zwanga le 30 juin 2015. 2015 na Matadi, ouais. Na Matadi azokanga et puis na salle test maman CP nanga et nanga Kinshasa le 30 juin déjà na zoko ça 2 ans. Tout ça moi na Matadi. Oui, na moi Matadi mais na Mongo. Ouais. OK. Est-ce qu'on a 2 ans ça pas maman Chalamona. Bandeka kovanda, bandeka kovandisa yo kaka. Bon, moni Dieu merci. Nga vraiment en tout cas vraiment na lubaka nzambe vraiment munene parce que ba rêve nanga en tout cas pina akokiseni nga yango par rapport na yaki na vanda été na orchestre maman na lelo na petit concert et puis après une semaine à côté studio to sali market et puis to côté mbamo studio munene to kemba moko limité wana to sali chanson et puis après quelques mois clip bah moko des clips yango zoleka déjà suki sa wana voilà na 2 ans on a voté oyemba non suki sa na 2 ans au salaki au venti au côté basar no ba j'ai 30 yo zaki déjà idole la j'ai 30 tout le monde a déjà ba coiffure zaki déjà idole na ti na idole la j'ai 30 tu vois ma sœur nanga je l'aime bien mais na azai don nanga ti Aga ba idole nanga lokola Nathalie Makoma mama Betty Masikini Pongolo mama Chalamona ba idole nanga mingi na bana ko envier mais je l'aime bien aimba kanu aza sexy aza kitoko donc ouais aimba bien aza sexy aza kitoko mais aza idole nante aza idole nante idole no kina biso ba mama Betty Masikini kina biso ba mama ba mama Nathalie Makoma trop kala mingi moi trop kala ma tante ya rende to sola oh là là ça se passe en merveille avec lui il y a son monde mais il y a Nathalie Makoma
Rebioza aza idole na moi et le moi natani makoma ya maman Betty Masikine c'est personne sur hôtel. Na bengi na téléphone, l'une des fois au boy n'a qu'à rappeler. 225 messages non lus, il supprimé au boy quand t'as mon koya pamba. Par jeté m'nanga ina monté mano, ou effacer le collet l'envoie ma soie maï. Pourquoi? Kicha bolingo na ekosinga, na plongé na piscine sanga mai, na beto l'hôpital ngalo thambwe, e pa ya wena mona yo ya thuka, soko bona yoko ya e, somba de gens courant de fleurs à kufananga, yele oh oh oh. Nasinga yo bolingwa buena soso, po atakoli toujours pedal lo bango. Yo pumbenga yo pesi mwarandeke, tala akoli ya wana rapumbo. Zala niri na rukite, pora mora tali thala mokoro bolingo dayo. Voilà. Oh là là, c'est super, c'est bien. C'est quoi? Maman Betty Masikine, elle est bien. Le bel kaibate. Niningana sara pote na mona bapasi yandenge boye libala mama e utana paradiso zambe tangwa sari mobali harmonika ka eloko mosusu e jariko janga aye ko sara mwasi na mopanzi ya mobali shirio ibandari bara wana tirero peto jari segolanda lobelanga man niningana tharapote na mona babasi yandenge boye ibara mama ibutana paradiso zambe tangwa sari mobali harmonika ka eloko mosusu e jariko janga aye ko sara mwasi na mopanzi ya mobali shirio ibandari bara wana chirero peto jari segolanda nako kamwa nako tuna tina yoko seke ngai pote na lingio la jeri jeri o mingi sherie nako tamakala bola nano kavavula mingi nako talopitalo bola yo mekamo ke okanisa Uroye, yo jari kitoko pera yebie, yo kofutanga ipasi na moni, ngalo kabambula migie, libale ko chindokyo, uroye, libale ko chindokyo, sheri bana poto basepeli. Oh yemba boss. Yomozo kena biso vraiment tozo keno malembe. Le ma précisate. Toke no malembe parce qu'on okena so maman Betty Masikine, okena so ma Nathalie Makoma. Est-ce que yo ata mo sindi moke rien? Non, ils allaient voilà, on les sambi so yonde. Kuru. Bon. Arsamo. Arsa bonbon mon caramel. Arsana ilirsi. Ma fleur est comme toi, celle qui est jamais dans mon cœur. Rose et blanche et bleu lumière. Oh là là, fais-moi câlin, fais-moi berceau, fais-moi tendresse et arsana. La la li la la la. Jamais je t'aimais. Envole-moi, oh évasez-moi, extasie-moi, fais-moi renaître. La 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 la. Mon cœur t'a fait coucou, ma chanson t'a fait bisous. Mes bras t'a fait l'honneur, mes métrailles des super. Mes yeux sautent dans la pub de chacun de tes sourires. Sana, yeah, sana. Oh, sana, mon clé de c'est toi. Mon univers tabou aussi. Ma peau n'a pas pris pour la vie, qu'elle en soit des d'abord.
ma guitare est enchantée, tu es son harmonie rêvée. Arsana, Arsana, yeah, Arsana. Delpi onanga, molingo na yo, yepananga, bébé l'horizon, kotika te, l'arlete, la maman mon sousou, a versé comme si là, tu étais statue qui jamais qu'on déplacé la motema, les lozo yeba mera dans la kabi wafika, enfin c'est la yo, Paris sous ya 2 heures, non de grand levé comme ça va m'posa ya rolinga. Voilà. Nebinde ayi makambo yo koyembo nga nzambe saka pesa kinga mungongo mena yebite nene kilo. Ah merci à toi Chancel Mbemba. Malobi demi ayi demi die. Malobi demi die. Ah Chancel Mbemba. Ah pourquoi pas dire Mbokani, dire merci Mbokani. Tout ce qui wana close. Merci. Si qu'on a lobi boy. Boss, yebisa biso nano. Na nyonso wana ndengo oyembi oyembaka kitoko. Na ndengo okuteki pa mama Chala mwana. Okute ba yaya na. Ba tricage comment? Bon, nga kuna nakuta tricage te en tout cas pena ordre za qui est pour kuna les orchestres mama Chala quoi. Et le lopé toujours continuer le bon. Tout ça na bon normal cool. Moi, qui est pas besoin de 18 ans, sur 18 ans, sur 17 ans. Est-ce qu'on peut préférer noter que na matin du coup na maman Chala après son bon temps dans ma classe aussi les est-ce que préférer no yakin poème nazana D6 na zo diplôme nanga na biochimie 16 ans zana dans la saison ti je n'ai pas comment moi déjà 2 ans passés quoi 2 ans passés et na tangi na Izipa chez papa Martin Kanda. Et maman Rifine lui na salut science faux je en GD moi mon boulot continuer était bon et dans moment logique mais to continuer. D'accord merci siko tozo ke malembe mama Chala mwana pesi nzembo côté studio yembi ako côté no studio ça là que non ndeni c'est un kano et c'est une grande fille tala pina nga pina na côté na studio na mère tayo pina nga pina c'est na cool quoi c'est que déjà ça va na mimona qui déjà nzamba c'est la nga bikama pina na mona nzambe nzambe pina alinganga quoi na mama Chala mwana ba rêve nanga ikokisami en tout cas pina na lingango makasi ko za pemena na mama na biso non loko moi extrêmement moke non on peut troyer mana yo toza pas ko yemba kaka maquillage osalaka nelongi salelaka mpe yango na kati ya motema na yo kosukola nzoto ebandaka suki ya moto mpe makolo poni osukise na elongi mama osali demi-terrain talatala ekosa yo te kitoko mwasi fololo keba okoya kokoma mopepe ya kaina mama bakoma kobenga yo ser alléluia osilisi banda kwa nzambe koluka libala otamboli partout réponse était sukola nano motema na yo yesu akota kuna bon enfin eloko na linga mingi parce que ça maquillage ndi maman eza na merci single oyo na basuki sa non na yembi yango te na yebi ke bat ba ozelango bana pototu ba ozelango po na yebi ke ba olinga makasi ba ozelango mais suki sa pena na salango mobimba ibande tisuka boyo ko pena tout mais tellement koto yo bozana na posa boyo kanga parce que y a des gens ba boye mbisi boye ndenge nini boye mbisi boye ndeni juste na ça bien de plaisir. Non, ça nous plaisir, na te pona pesa bino kanda bolonga ba stress. Bo ouais. Na ça bino ka plaisir, bo kaka bien quoi parce que nga nazala toujours na ça bino plaisir. Na zaka pona ça bino plaisir, na pesa bino kanda ti. Ouais, c'est ça. C'est comme bi dozo yemba kitoko bozo yemba loko meje 30, but muso ba binzembo yembi loko bokili meje. Nzembo non d'abord ceux qui yo moko yo kango. Hein? Tout le monde yo kango za mamba bolingo. Na boki la meje 30 nzembo na ndeni nzembo za ya mama pesa nzembo kana yembi ngala utiliser ka voix na boki no
na ndenge nini est-ce que tout ça problème na ye non na problème na été donc na yembi nzembo eza bolingo donc na yembi bolingo quoi bolingo nanga et pas la ngoza sukisa donc na yembi bolingo nanga za sukisa chengo quoi c'est ça on a quand yembi sukisa ce qu'on a sukisa donc na yembi nanga sukisa zaka ke ba bolingo nanga tout ba oba olandanga ba et pas nanga ba ngo fin quoi na linga ba makasi ya danger puisque ba onde ba linga c'est ça c'est qu'on a génération là vous avez moins belé hein oui mi Jack Love ouais na bien pas la Pulga watanable ouais nous sommes ils m'ont bang attaqué ba Jack Love déjà feeling déjà c'est bon génération nous sommes bang attaqué ba bazoya na banga neti nini puis en tout cas biso nous toi ba chanteuse na banga neti nini bang sanga ne lote toi ba chanteuse oh imba bien nga pe côté na na bunda ba oba omona na imba bien ba omona c'est ça yepe ba oba omona imba bien omona nga na mona nga par na nga imba ne mabete oh imba ne pena bien oh imba normal surtout à ça permet na watanable la Pulga donc c'est bon déjà biso to na biso permet la grand prêtre mère autrement dit mon la popia mukolo en tout cas pesa biso koto na biso pe to pe ma bien ouais Tatiana Cruz moi là on est mon évité hein non on a évité mais elle chante aussi bien elle m'a bien elle m'a très bien vraiment elle m'a quitté ma casse non c'est puis la banzimbo na mon boy non yo kango mais en tout cas pena non na saisir on a tout ba compétition zo banda kala mingi te ba nde bazoka ba chanteuse ba rozo pe parmi ba chanteuse amboka o kende mo compétition mo be ko bangi sote ke amsu ba oyela biso mo lo mo boya valeur so ko ke compétition est-ce que vraiment okolonga bitumba en tout cas pedanga nde na zaboye chaque tongo poko na sambela nzambe nanga atikanga te na ye apona bunda na longa et toujours partout na ozala na longa nga na longa ka parce que nzambe nanga zananga alors que ceux qui kenga lelo na chance ba choisir nga comme na kende ko représenter mboka na biso quelque part en tout cas pena côté on a vraiment en tout cas na sala pena le meilleur nanga quoi et puis mboka nanga za décider pour na yemba mboka nanga za fier nanga parce que ndé na zabwe na ça déjà fierita mboka nanga ouais parce que ndé na zabwe na vanda ka na banga funa sa fierté ya mboka msute ka Congo ouais c'est ça donc quand on a maman loyemba ponene kilo abilelo ane mama loyemba elo ni grosse place so batu ya bino nonte kene no bima no libanda luka no libanda zonga no libanda vraiment no quel était mo oise luka Charlotte dipanda na linga kepe mingi ba gros bisous na e no quel était mo atiki wan dolo ne meditemo natiki wan dolo etapen napia la wando metepe mungera mulima mwamu posino asima pula e pula wo nongo bakaneno yo ndolo esima kwere watu boto bona painde otapa sonando lo bukate yo esima kwere watu boto bona painde otapa sonando lo bukate no kele temo na melezi c'est ça no me atebo ni meleza wala uposo leta na pia na wando metepe ungera wale baba waposino sima pula e pula wo nongo bakandeno yo ndolo sima kwale watobo ce qu'on a ba Vodacom na biswa ba blo ba sala na bien intéressant côté po ba ningande bazo bima vitesse bon ko s'intéresser ngate c'est trop dur nga vraiment en tout cas nazaki na ba étude nanga nando tanga ba blo ko ndo yanga nazaki pena en tout cas na tanga puis ba parents nanga bazaki un peu strict nanga quoi
bando na plus classe atanga pona zwa valeur na msana nga quoi parce que moni lelo ceux qui ont mon ming ba musicien ba te belé ba musicien ba voyou ba idiote ba idiot et puis ba comme to finga mama trop quoi so tangi pe ya on a lo ba pena na zano moi jeune a eu chance aux appels na maman mais so inza masuninga moi makoki pena ya ndenge zalaka nango emona ninga pena na continuer na nga tik tanga na nga na continuer na nga traduire na nga et puis j'ai eu diplôme na nga licence puis nango musique oui parce que na sala ngo déjà musique écoute le belate on a musana nga nzamba apesanga ngo yako mama nga ngo yako mama donc natangila ngo tendeka bo mona nga na wayemba boy nazana nga mona pale nazana mona ndaku na utie pa na biso papa na nga na mama na nga na matadi et voilà maman tanga zoki nga peka na matadi chez mes parents basola kana ba parents na nga na famille na nga koto nazawa na maboka mère ouais donc ndé nazabo en tout cas vraiment musique eza iloko onga na botam nango et puis na lo bana tika ngo tinga pena fo musique tina suka quoi ndo botam nango boy soit passer pela non pe musalo sala kapo moi trop qui inquiet et le bel no amozo ke loko qui inquiet et ça c'est non comprendre amo ozongi normal amo okena qui inquiet pourquoi que ozonga normal moi soina nit soina lo baba tsusu oza trop malil oza timide soyez moi que moi na funga maman muke pour ba comprendre c'est ça mais il est normal c'est ça so ne kipa ovanda na ozala maboko mama chana mona ovanda na ye oui naza pas maman Subalo mwana ngope mama boyo fula ye mama mona ka mama fuli mingi azoza ba résister malamu te azobo anoko fula mwana ngoso afuli lobi o balukela mama non balukela mama te moi no sazala ndenge monte mama imo ayebi kende to bota mwana na mwana na ndé na ye mwana abota na façon na ye quoi mwana azala na makambu na ye toza ndenge moko te donc ngande na ye pa maman na ye te po na sala maman mabe na ye kapo juste na baksa en plus o naza nango na yebi et puis na travailler na maman na zoape mayele msusu na kola quoi. D'accord, presque déjà à la fin de cette émission. Mana partout dans le monde, c'est pas là d'ailleurs. Ba yokio et yembe oyome avant aussi qui ça émission oyo aussi les sango oyembe la biso non sukisa oyembe la biso en vraiment après zonga la biso ça mais j'ai 30 ndambo pour pas tenir ça va la biso va sepela tellement le besoin dans la communauté olinga ke mingi. Ouais, je l'aime bien. Bobi sukisa na bi ke ba ozelango ngosipelama makasi nakangalo pango na pika bendele ezako pepa ekombiola lisanga pongi molai lokola moto na se anesthésie amour pesanga Vincent Gomez eza pièce rare ekombiola lisanga pongi molai lokola moto na se anesthésie nanu nalingananga boyete melodia boye nanu nayoka te sentiment likembe ekumbinga tina Kinshasa ememinga ekumbinga ye nazana lola simbanga imotema yoka ndenge za kobeta lokola motauti futung thermomètre ya bolingo wapi otala température amonanga est débordé absence na yeza ténèbres eza misère fin du monde oyanga la Jean-Dominique Okemba amour à GDD Yanga ina Thierry Ngandu, la carte est sur la table. Yanga ina Vincent Gomez, amour GD6. Ozanyo so yanga i, Claude Machala lembinga zor. Mobali ya bonya mobali ya piko, omoni Machala moteme sepeli. Papa na Deborah, papa na Romeo. Bolingo nanga et palangoza sukisa qui pleuve ou qu'il neige la tiga yote et palangoza sukisa bolingo nanga et palangoza sukisa na pasi topi singo la tiga yote et palangoza sukisa Herman Emporio hein
Les garçons slim. On a vu que c'est pélango. Est-ce que chanson Mbemba demi Gimboti? Chanson Mbemba, on a vu que beaucoup de ben on a soit j'aime. Moi bah bon, ma sœur, je t'aime bien et nazo kadia ba comme nous. Nature déjà na mutema quoi. Gravement déjà na mutu na ngai donc ma bossa no le souté. Na bossa no souté. Bah mais j'ai 30 sols, mais j'ai 30 mon dame. Tosi tolingani Vincent Gomez tokanga semitema pe matoyo kotala simate noki oya kokoma libanga ya mungu lokola mwasi ya lot kosaranga baredokte papa nanga nazalaka na zuwa yanga ndola koki komela moto la vie ya moto osimbi na maboko lokola telecommande ya television nazaye opo yo pepo papa ata mati suka suka oko kiteranga ye nakoyamba yo kaka maboko polele mon chou mon bien-aimé maître Vincent Gomez n'appontant la belle tu es mon amour tu es dans mon cœur tu es tout ce que je rêve coffre fort nanga mon dépasse nanga la bomba yo jalouse mana motema bolingo que Vincent Gomez respect tu es mon amour tu es dans mon cœur tu es l'amour de ma vie coffre fort nanga mon dépasse nanga la bomba yo jalouse mana motema chérie na bondelio memanga la suka bisengo Molingo ngala pesi yo Edalia Romeo la Juliette Lokola ya mama Antoinette Na papa Sasunge sue Pikangali konzi na motema Nga soutiena yo Chéri koti kadena Simbaka kesi kosimizo Kyotikira kokwe ya mama Shekira kadena Simbaka kesi kosimizo Kyotikira kokwe ya mama Sikatolingana 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 Mola motolingana mama Fia moto jari mokuse Kolala kola muka Liwape kokyo si prendre biso Fia moto jari mokuse Kolala kola muka Liwape kokyo si prendre biso Sikatolingana Sikatolingana Niegeze 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 Oh tatoyo Oh tatoyo Oh tatoyo Oh tatoyo Jonga jonga bien Talanga bien Chimerenga bien Jonga 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 bien Yokomola Nazali Yumate Nazamusi abajenda te ona chimbera Nazamusi abashira te ona yebera Oye kotayo Okay kotayo Oli kotagola Ozongi kotayo Yegeze Yegeze Shake chikeya Pavo magenda champagne. Oh là là, voilà, voilà. Non, 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 non. Ndiaye Wens. Ndiaye Ndimi. Oh là là. Non. Ayebi. Ayebi, tu as cette chance. Maintenant, c'est pas d'autres alors partout dans le monde. Ayebi, c'est pas on est le monde de la fin là. Vraiment, mes grands merci d'abord. Un grand public, bon, là, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et puis, la bonne sanité. Ma maman chérie, maman Tchalamon, na être m'a dit moi la popée mon colo. Na bonne sanité papa na psokle de machala ba merci à trop. Na orchestre Mobimba, ya maman Tchala et public bolandanga. Je vous promets dans ça là ba chose oignon sungana na nzoto nanga. Oignon na on kat nanga. Non ça nous a plaisir. Donc bimaka après ça nous juste plaisir. Donc non décevoir binoté boza décidé vraiment boza satisfait na onga non ça il est bien en tout cas vraiment bo pesanga ka chance bo sangsaka ba maboko na bino nyonso to na pasa na bo soutenir nga partout na monde boss bo somboye yo na ika pour na sabno plaisir bo pesanga chance nde bo pesa ba nyonso chance vraiment nga na e awa na sala pena ba grande chose o bino bo linga makasi. Numéro et ça va nous bien.
089 62 00243 89 62 67 56 00243 89 62 56 et 89 62 60 89 62 60 756. Merci beaucoup. Et puis sans oublier Yvette Kalombo, hein? Yvette Kalombo, ma sœur chérie. Et sans oublier Naimoko, hein? Moi ça Pembe, la sœur c'est Lady. Vraiment, et sans oublier ma sœur chérie. Kilo la top 16. Né kilo babi, hein? Moi je suis tonda, ils sont monier, métier noir donc tonda, adaya tonda. Na bosanité partout, na mikilia poto, bijou mbui kenzo, na bosanité Bob Walter et ses frères, na bosanité Jerry, hein? Partout aux ali, partout aux ali, na monde bolandanga bakombo ezai belé, na kina wana bosani binoti en tout cas vraiment. Et bana lingwala, lemba, kitambo, bandal, partout dans le monde, na Kinshasa. Et bah merci Nabino. Vraiment, il y a le beza sous-souté et juste qu'à accaper la sous-capote au cabana Nabino. C'est le micro, on a déjà annoncé quelques émissions. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vous dis merci à vous qui étiez là pour nous suivre sur votre belle émission de l'Histoire. Je dis merci à mon boss à moi, l'ingénieur Raph Nguindou. Merci à toi papa, merci pour tout. Et merci à toute la famille Congo Promo. Je vois déjà mon coordonnateur Sergent Piana, Christian Bouy ADT, je vous aime beaucoup. Patrick Alutumba PL, Big Rouge. Nene kilo linga bongo te. Oh, asa Big Rouge. T'es niveau 0. Niveau 0. Donc, merci à toi, Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Boss, Gauthier Mascotte est la baronne Karine Mokonzi. Merci à toi et Junior Kabananga, triple star, ya bastar, star. Et Kendarabango, chanson la même à demi-dié. Mbokani major un peu balova, kamote mais Marlène Ntessa, to jali, to continue ko jala. Herman Emporio, Babin Linga Slim, comme d'habitude, comme d'hab. On se retrouve à la prochaine. Attique les micros. Nazali mwasi, nazali na posa yo libéré ngaye. Aussi longtemps que yo balingate, aussi longtemps que yo réalisé te atabizalitama. Ego tikala projet pour la yo, oh tatoyo, tatoyo, yo tiringando, tatoyo, tatoyo. Tatoyo, 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 tatoyo. Bassin. Pona ozala na forme yo mwasi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit oyo eza ya mwana mboka. Komona ngo Awatuza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Vous avez hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatuza. Pour trouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro Zali 07 51 11 09 75. Awatuza Simekoli.